Bonjour Maître Lwaka. Bonjour monsieur le journaliste. Aujourd'hui, le monde célèbre les journées mondiales de la population. Qu'est-ce que vous en dites pour la journée de la population? En tout cas, toute une journée pour parler de la population, c'est une très bonne chose. La population, journée mondiale de la population. Dans le monde, la population, les peuples, il y a lieu qu'on pose des questions sur le plan de la santé de la population, la protection de la population, le bien-être de la population, donc la vie de la population en général, monsieur le journaliste. En tout cas, le bilan, pour moi, le bilan est négatif. Le tableau est malheureux parce que sur le plan de la santé, par exemple, il y a la pandémie due au coronavirus qui sévit à travers le monde. Il y a confinement, la population est obligée de rester terrée à la maison, parfois sans rien. Et quand vient le déconfinement, la pandémie reprend sa propagation, donc la population est vraiment malmenée, tantôt par la pandémie, tantôt ce sont des guerres, par-ci, par-là. La population doit faire face. Dans certaines régions, la population doit faire face aux guerres récurrentes. Il y a les guerres récurrentes. Vraiment, la population mondiale, dans l'ensemble, n'est pas tranquille. D'un côté, je parlais de guerre. De l'autre côté, il y a des peuples qui font face à la famine, à la sécheresse, avec le dérèglement climatique. Il y a des catastrophes, des inondations par-ci, par-là. Vraiment, il y a beaucoup d'événements qui malmènent la population, s'il faut ainsi parler. Donc, il y a lieu d'en parler. C'est l'occasion de parler de tout cela. Ici, en RDC, notre population, elle également n'est pas à l'aise. À l'Est, les tueries ne sont pas terminées, les massacres ne sont pas terminés. Il y a la pandémie due au coronavirus qui tue aussi, à part les endémies telles que la malaria, Ebola qui ressurgit à l'Équateur, les déplacés internes. Vous voyez que la population a beaucoup de problèmes. Et au courant de la journée, toute une journée dédiée à la population, il va falloir faire le bilan de chaque domaine pour évaluer et savoir que faire pour soulager les souffrances de la population. Mais maître, on a vu hier la population qui ont fait marcher. Qu'est-ce que vous en dites? Justement, monsieur le journaliste, la population n'est pas à l'aise. La population est, je dirais, très mal gérée. Donc la République, la population peine à trouver du travail, à trouver à boire, à manger. Ceux qui travaillent, il y a beaucoup qui ne sont pas payés. Et tout cela vient de beaucoup de paramètres, beaucoup de choses. Il y a la mauvaise gouvernance. Il
il y a les élections qui ont généré beaucoup de contestations. Il y en a qui disent que nous sommes en crise, comme nous, l'opposition. Pour nous, il y a la crise des institutions, crise de légitimité dans le pays. Il faut que l'on fasse la réforme des lois, des institutions, avant d'aller aux élections. Et pour juguler cette crise, il y en a qui disent qu'il n'y a pas crise, il y a eu transfert de pouvoir pacifique, mais la manifestation d'hier nous montre que la population a beaucoup de problèmes et que ces problèmes, à l'allure où vont les choses, ne vont pas trouver la solution sitôt. On nous parle déjà de la désignation des membres des animateurs de la CENI, alors que la CENI elle-même doit être réformée. On nous parle des élections à venir. La loi électorale doit être réformée, la CENI réformée, et même le système électoral à un tour. Nous devons revenir au système à 2 tours. Vous voyez qu'il y a beaucoup de problèmes politiques et la population, voyant que les prises de position des politiciens, du pouvoir en place, tel que il est organisé, cela n'augure pas confiance à la population. La population, finalement, commence à se poser beaucoup de questions sur les dirigeants politiques. Vous voyez que les gouvernés ne sont pas en harmonie avec les gouvernants. C'est ça qui génère des manifestations, des marches. Et la population, en conclusion, en RDC, la population n'est pas à l'aise. La population s'est levée parce que elle est, j'allais dire, mûre, mais la population a acquis un certain niveau politique, un certain niveau de réflexion. Et actuellement, en RDC, de temps en temps, la population se lève pour revendiquer certains droits. Maître Marie-Jeanne Lwaka, est-ce que vous pouvez faire un résumé nalingi naloba boye, papa journaliste, mokolo mobimba mpona kokundola likambo ya population ezali malamu po na mokolo ya lelo toloba makambo ya population. Population aza na esengo, population aza kolia, komela, kolata, azali malamu. Papa journaliste, ngai nalobi te. Na mokili population bayi bamboka baza na makambo ebele. Toza komona bipa mususu bitumba bizali, guerre, bipa mususu mabele koningana, bipa mususu inondation ebale tomboki bambula deza konoka, makasi koleka, mai ebale koti na bandako ebomi batu, et puis lisusu maladi oyo ya coronavirus ezali koboma mingi na mokili. E biso awa na RDC na este ya mboka na biso ba massacre ezosila te, batu kokufa kaka. E batu kokima bitumba baza na kati ya bazamba, batiki bandako na bango, batiki babilanga na bango, bakomi kokufa nzala kuna bakimaki bitumba kuna na zamba. Bana bakotanga ndenge nini eloko ya kolia ya komela bakozwa wapi? Et papa journaliste, coronavirus pe na RDC eza koboma, tokosuka wapi? Donc makambo ezali ebele
contre population. Et puis, comment on a dit lobby marche de population et ça là ah, papa journaliste. Nazaki koloba population aza kobika malamu te, ko vivre malamu te. Ba décision pe ya malamu oyo eko sepelisa population, eko sala te population azala malamu, toza komona penza te. Bayi politique ba dirigeant na biso. Martin président élu Martin Fayulu Madidi alobaki ete batonga mboka na lokuta te. Pe abaye kobakisa ete dokola ekomi boye vérité des urnes bosolo kati na maponami etosami te malamu kosala ba réforme institutionnelle mbongwana na mobeko oyo ya makambo ya maponami na yango wana sima na yango bakopona banani oyo bakokamba makambo ya boponami e malamu kotia gouvernement ya transition oyo ekokamba mboka tangu tozobongama mpona kokende na maponami na makambo ebele apesaki oyo tobengi plan de sortie de crise. Mais ti lelo esalami te tozali ko vivre kobika kaka boye na mboka ba problème politique eza kaka kobakisama na yango wana lobi population amoni ayoki ete baza deja kotia nani akokamba seni oyo balobi d'abord na yambo ya kotia bato na seni esengeli nano kobongisa seni yango mobeko ya seni babongisa yango mobeko ya seni babongisi yango nano te babandi deja kotia bato moto yango pe oyo batie Ronsard Malonda ba oyo baloba toyebi ete ote azali kimbangiste alobi na yebi ete auti wapi eza boye population asepeli na yango te yango population abimaki na balabala lobi jeudi e parti musu ya population oyo baza na kati ya lisanga ya Lamuka balobi ete mokolo ya lundi le 13 bakobima na balabala pona kotelemela makambo yango wana ya seni na makambo oyo ya crise de légitimité ya institution tokende na réforme institutionnelle awa mboka eza nanu boye mobulu ekoti nanu makasi te ngonga yango oyo tokende na ba réforme toluka ndenge ya kovandisa politiki ya mboka bokambemi ya mboka malamu po ndenge tozali kokende boye eza lokola tozokende tout droit na libulu na mobulu yango wana na mokolo ya lelo oyo toza koloba makambo ya population esengeli ba dirigeant babiso batala malamu makambo ya gouvernance ya mboka makambo ya pasi ya population bazwa ba meko ya malamu meko oyo population aza kondima pe aza kosepela na yango pe eza kopesa développement kopesa malamu na kati ya mboka pe bameko oyo peuple aza kondima te oyo ezali kokende contre makambo ya peuple droit ya peuple pe asili kotelema eza kopesa mobulu na mboka. Na koloba boye na population na kati ya mboka population ebongi azala misu ya kofungwama po mboka ezali ya population nde souverain primaire peuple nde souverain primaire Bible lobi
toute autorité vient de Dieu pour le bien de son peuple. Bokonzi boutaka epai ya Nzambe mpo na bolamu ya population. Et na moi ya lelo population ya RD Congo ndenge babandi kososola makambo ebele bakomi pe kotelemela makoki ma population makoki awa na kati ya mboka. En tout cas na félicité population na lobi ke population a zalami sopolele azonga simate. Merci monsieur le journaliste.